Bonjour, bonjour, chers amis, chers compatriotes, bonjour. Tongo elamo okati ya mabota mabino. Napesi bino bonjour par rapport à Air de Paris, hein. Donc ba oyo bazana na pongi. Napesi bino bonne nuit, hein. Butu elamo et puis bandoto ya kitoko. Kolotaka na yo Congo te. Oya kosala tension pamba ozolotaka Congo. Mboka wana ti omona ekomi lokola Afrique du Sud toya criminalité et mati parce que les jeunes n'ont rien à faire dans leur vie. Jeunesse ba confisquer yango, jeunesse ba botoli yango, jeunesse ba boyi kosunga yango ebimisa bato. Jeunesse ya Congo ya lelo ebimisa kaka ba kolona. Comme vous voyez, titre na Telebino, dans la peau de Félix Tshilombo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire nangina kota nano na kati ya bongo ya Félix Tshilombo na yeba makanisi na ye. Na lingina kota nano na sala lokola ke ngai nde Tshilombo na kota na makanisi na ye. Pamba te e bandiko sala bato passe. Mokonzi alobana likambo moko ya malonga te bato ba betela ka ba bêtise maboko. Ba alobana likambo moko ya malonga te ke likambo ngo peza na nzela. Makambo nyonso mokonzi alobaka na yebite soki ezaka milimo to soki ezalaka kaka ye moko. Moi je ne sais pas. Mais na mekana no kokota na kati ya pona ye na yeba makanisi oyo Tshilombo swaka e utaka wapi. Na bongo na ye to milimo mutu e lobelake makambo wana. Vraiment biso to mitinga kate koloba o to zu malchance te. Même ata mutu amabe ayeli biso esengeli to longola ye na makasi ezali droit na biso ya kobenga na Tshilombo na ngwende aza utile te bozela ke loko te bozala pe na système te ya ba débat ezanga tina koswana kana bato balingi ye bazaka ka lolenge moko na ye na moni ndeko moko boye akenda a nzambe pasi na mawa ndeko wana akendaka parlement mikolo nyonso akendaka kotelema orge ndeko wana mutu esi ebeba. C'est-à-dire à venir aza na 50 ans ndeko wana 50 ans mutu esi ebeba azana ni mwasi ni mwana ni même studio ya kofutela oyo alongwaka njili makolo akendaka na limete makolo. Ndeko wana bakutani na journaliste moko boy alobi papa mbote alobi mbote yo ozalaka wapi abinga na zaka na njili ozalaka na njili kombo nani apesi pe kombo na ye abi osalaka mosala nini na vie alobi onga naza combattant ya IDPS abi mosala nini yo osalaka na vie alobi mais nazo yebi soki nazali combattant ya IDPS yango nde mosala na yo alobi oui yango nde mosala na ngai esho mona na mokili mosala ezanga lifuti. Ata bino moko bande kwa IDPS. Tu te lèves le matin na ndaku na yo, to na ndaku na bino ya baboti. Okoksi déjà 48 à 45 ans, 50 ans. Ozuno pe makasi. Olio kendeno ata na Congo Futur, kosala ba déchargement ya basaki ya baloso, okoki kozwa même $10 na yo na mokolo. Du matin au soir. Ekoki kosunga yo. Yo ozwi na yo kaka makasi ya kotambola, a vraiment na yebite lelo bato bakoma komona pasi on dirait za nango normal. Olio kendeno ata na Congo Futur kosala coup de main na yo, ozwa mwa $10 na yo, oya kosunga pe baboti na yo na bandeko na yo, adefa baleki na yo pe bazotanga ba classe ya malamu te bazobenga na bango. Mais tu te permets vraiment, même diable akoki kosepela na comportement na yo te, tu te permets ya kobeta makolo banda adefa kimbanseke tina limete. Ça fait 1h30 de marche. Kimbanseke ti limete 1h30 de marche. O tamboli na yo pe chweke oye po telemi na yo. Fatibe yo zo ganga ka beton. Fatibe beton. Baninga soki ba moni mo ba mama wana ya ba maniok ba ye, oye ba teka ka maniok akotokisa. Ba ye ba sombi misune ko moningana ningana. Webika ka bana mai ba combattant boni bien. Combattant manioko nango. Combattant yakako bakamati mwa paquet manioko ba pesi ona mwa nguba olie okamati gobela mai omeli. Est-ce que wana ezali vie même nyama zalaka na cage
même nyama zalaka na cage aliaka bien amelaka bien bongo yoza na liberté ndenge nini cerveau no bage no tsango na prison aussi longtemps nzoto no eza na liberté ndenge nini UDPS wi kutia cerveau na yo en otage aussi longtemps nzoto no eza en liberté ozo utaki ngasani na veni nzoko kuna obeti makolo pepe tina limete oya koyoka ba mensonge oyebi moto yo ayoka ba mensonge mikolo nyonso eza difficile pour croire na vérité au moins la vérité lokole komi mopaya ekomi eloko moko ezalaka te orge yo nde ovandi na mensonge mingi ba laver au cerveau ezali lavage de cerveau oyo parlement debout ya IDPS salaka il y a des agents qui sont payés ezana bato même ya aner bayaka kuna ko surveiller bato ya mabe oyo bazoya na batoli ya ko éveiller bato baza ba combattant abako kanga yo bako brutaliser yo bako ko beto pe babuki yo minu to bavimbisi yo na parlement wana il faut yo mwana poto na kenanga congé ko tala ba parents au salaire na ketala nanga ba combattant IDPS na landaka bango kaka na YouTube siko na ketala tango komi kuno yoki ba discours na bango obandi utelemela bango te bwana tor nego soko sali logo wana mokolo wana ogoloba Google yebisaka ngai te que il y a même des criminels il y a même des bandits oyo basali bi yoma na butu baye ko batama na parlement debout bavandi na bango lokola ba combattant kene na parlement debout okomona bato musu balali na moi bato musu mona vaine na sanzete alali yango omona na parti wana mutu azalaki président ya parlement Kabuya batie mokonzi na kati ya parti au pouvoir et awa bato mibale babane ko bundama ko bundana pona bazwa droite kopena Sarkozy et yo ozomona ke intellectuel mibale kopena Sarkozy baza ko potana nani akozwa ngwende ya parti mais na Congo bazomona IDPS mutabane ko tegane saye na nini et quelqu'un qui n'est même pas intelligent beaucoup monsieur mokonzi na kati ya parti o eza pouvoir bon sikoyo parti ande ngone ko zana loka malamu parti ande ngone ko zana loka malamu na moni balaksi ba image moko Kabuya zoloba bomoni bureau na biso yo ya permanence ya Mbujimai ngamu na somba kiango na mbongo na ngamoko na swaki na senga kibi j'étais étonné Makamdo Mora na IDPS Chilombo aza très médiocre, vous ne pouvez pas imaginer, mais nzamba zwa lokomo parce que bomoni batu ba croire mingi si longtemps na parti wana à travers le dire de Papa Tshisekedi que nous allons imposer un état de droit, justice et kozala libre, impartial. Tellement Tshisekedi a salaki ba déclaration mingi pendant 32 ans sur l'avènement de l'UDPS. Un jour UDPS au pouvoir et les gens ont cru qu'un jour UDPS serait au pouvoir, mais nayebi sibino Papa Tshisekedi mbote mama Christine Matondo mbote na bino nyonso UDPS ndenge za wana ekota na se mabele na Tshisekedi wa Mulumba esi ekufa UDPS esi ekufa bandeko ngai kuteza na ngo UDPS te ekufe kufa te tali na ngo biso te po biso to tikalaka jamais kozala ba membre ya parti wana parti biso mdo sala jeunesse ya UDPS biso jeunesse ya UDPS ezali biso moto créa FONIS force innovatrice comme qui parti politique ya olinga nkoi c'est nous biso moto kelaki yango ba témoin basali boye bi vie moko boye autaka mbandaka kumbo na Bake Omer un aventurier azaki menuisier et Bake wana aya n'époque Mobutu tango bakomi ko menacer Mobutu il faut atika pouvoir Mobutu et Bake aya asala ligue des jeunes pour le soutien du chef de l'État pour nous soutenir Mobutu à l'époque abandai ko bundisa babitumba balibanda
makambo ebele mbala moka créa mo eloko na ye wana egbake. Après eloko ngo tango Mobutu akimi ye pa kimaki na Congo Brazzaville, après azongi lisusu abandi ko soutenir siko cette fois-ci Kabila. Akomaki pe ko swa mbongo ya Kabila egbake Omer. Asalaki pe kombo boyebi akomaki tina ministre bobo sanate. L'homme qui n'a seulement un diplôme de l'école primaire, certificat école primaire, egbake Omer. Akomaka pe ministre bobo sanate bino bobo sananga makambo mengai te. Egbake Omer. Omoni après akomaki na basi ebele tina njili na quartier 7. Akomaki na mwasi azweli ndako na ebi ministre nga mobo na pesi mbote Stéphane Toko aebisi nzambe na ngai misana na ebi te so azana Angola ou bien azana Namibie, faut azana entre les deux pays, on entre Angola ou bien Namibie. Stéphane Toko Mr. wana akia ebisi egbake Omerke ye azo monter équipe moko boy, aza manager, azo monter équipe, aza na besoin ba sponsor obi egbake abimisa mbonga ba Fares ba ballon ba nini Mr. na lia na ina ba joueur ko tuba mona na te. IDPS ese kota na se amabele na Papa Tshisekedi. Bomoni Tshilombo soki pouvoir oyo atiki yango bokomona so bato na limete te to beti mundenge ba combattant boyoka ka ya limete mingi ba koma ba policier, mingi ba kota na aner, mingi ba ko bunga, mingi kutu ba ko changer na ba commune po ba ebanite ba bi Olivier yazaka combattant ya IDPS bongo Olivier Tshilombo te nga za su combattant IDPS te na longwa de ma mère te bo benga su combattant te bako banda ko batama ndenge Pierre wanganaka Yesu mbala misato me bango soso mutekolela te ngolo mutakolela ndenge ni batu bakozala bakoyi kwa arracher batu cerveau olongwe pe na ndaku na yo obimi pe na tongo lokola mutaokende musala na lipapa no ya la gomme lipapa ngo pe otia fil de fer na se ozakutu atana lipapa ya la gomme oyo ezalaka 50 centimes ya dollar, pas même $1, li papa la gomme kuto zana ngote. Mais ce que kataniyo o telemi na balabala koti susu nzete mususu ya kombo buki e fandiyo musapi kute ko musalo pasi wa munene wana me ozo beta na ngoma kolo inde ko banda kingasani ti na limete ba opesa bino ni absolument rien. Ba opesa bino absolument rien. Tango bozo mona kabu ya bozo lenga umeazaleka lokola bino mikolo yoto lekate moni siko bisika bukome mutaolata aulata même chemise ya liputa oye ya lip super soso ya $10 bozo mona ngo spécial parce que balongoli bino bo moto bokomi lokwa ba nyama sans le savoir balongoli bino bo moto IDPS longoli bino bo moto bokomi lokwa ba nyama sans le savoir. Siko musana bino eza nini yango na vie ozana ndako te ata studio ya pambeza te okoki 50 ans ozana mwasi te donc mwasi ko bo sala famille obanda kobota otindaka bana na l'école po démographie ya Congo ezala stabiliser parce que tozo kufa mingi esengeli bato pe babotamaka siko yo zo contribuer nini na Congo ozana mwasi te 50 ans déjà mwana te oza meme na mbetu te olalaka na mabele otia ba carton 50 ans siko ozoke nokoluka nini na limete na UDPS tandis que ba dépôt ya minene na Kingabo ya ba Congo futur koyiko ke no sala coup de main na yo ko kombola ta entrepôt o komboli entrepôt na poko ba pesi yo $10 ça peut t'aider wa ko sungana libota na yo mama na yo esi akauki mikuwa ne longi boza pe na moto na poto te. Ce boyaki na moto na poto akozanga akotindela bino mo $50 te parce que bozana oya bino moto mais boza pe na moto te na poto ni na ngola wa kosunga bino sikoyo vina yo ozo croire IDPS komi Yesu oyo bozelaka mukola ko yabo biki to ekomi ndenge nini parce que ngana zo comprendre soute eloko nini oyo ba pesi bino ba lesaki bino ne bandeli po ebebisa bino cerveau bokomi lokola ba imbwa lokola ba makaka
Oyebi imbwa abosa na kaka eloko moko moto ya bambaki ye libanga pamba te moku ezali wana ye akanisa kaka moku wana naliaki yango te mais olia kanisa naliaki yango te pona nini po babambaki nga libanga rien akozonga ka lisusu kaka bisika moku ezali akozwa lisu libanga musu ya mutu imbwa akanisaka te ke esika wana babetaki ye libanga akanisaka kaka mokuwa oyo aliaki te eza lokola bino bokomi lokola bayimbwa bandeko boko sosola mokolo nini boko vivre vie na bino mokolo ata mboka ya na pasi alternance eyali olongwe nano omi tala eloko elekaki na bandali bino bosepeli fali pupa memi Macron na bandali tala même ata bandali eza commune ya salité il fallait bo vanda na salité na bino bo vanda na bapasi na bino vous croyez que Macron a la intimider na ville na bino wana ya bandali to na commune na bino wana ya bandali bino boyebi France et si bokoma na France bomona monene ya France beauté ya France boulevard le plus luxueux du monde Champs-Élysées Cannes la ville de Cannes oyo bactère nyonso ya mokili baka kolakisa lolendo na bango pe bilamba na bango et si bomona Saint-Tropez Saint-Pierre Saint-Michel et si bomona yango ba grande ville eza na France soko yotali ndenge et si bokoma na 6e arrondissement na Paris 16e arrondissement Champ de Mars Trocadéro ba restaurant luxueux étoilé bonde Macron akoya kozala intimider est-ce que Macron d'abord amelaka Castelbir boyebi que pour un président c'est interdit d'abord à ça la publicité ya bière mais asali yango pona intérêt na ye parce que à comprendre que parce que batindaki ba sociologue ba ko sala étude de comportement ya ba congolais babi non ça sert à rien ce sont des macaques ou écoute déjouer ba on a ndenge nyonso. Vous savez, une fois Macron s'est rendu à Guadeloupe pendant sa première campagne électorale. Ceux qui bobeti on a YouTube, on a vidéo intégralité. Macron s'est rendu à Guadeloupe pendant sa première campagne électorale. Alors, écoutez, na ba petit moko mi balé, ba petit wana mi balé, ba zalaki na Paris, ba salaki prison pour na ba crime ko iba ba biloko ba nini. Ba petit wana ta on ba sisi prison na bango. Ba pesi bango formation. Tant ba si formation ba refoulé bango na Guadeloupe. Alors tant ba komangi na Guadeloupe kuna moko azui musala ya bien abandi osala mususu azaki na tante ya musala na ye. Alors ba petwa na ba wiki o Macron azui na Guadeloupe. Ba kera aéroport. Macron. Moni utunga na usala prison ba zolo ebisa Macron ba journaliste bazo filmer. Nga sala prison pour na ba vol armé boina boime na tiki vi wana siko na zumwa musala na oluka pe mwasi na zala pe na vie de famille boina boy o pe sou misa na nga est-ce que Macron o ya na parler te to mela mwa chembre Macron bi na te ponani pianga adresse Macron a eu adresse à bana mai wana Macron a continué ba makamuna ye ba mai na babi moni vendredi Macron o ya na quartier awa bato bi tika ba biloka pampamba wana Moni vendredi on a 17h Macron akoya na quartier toko bayene chembre nani akolaki na bango ba mona ga vendredi na 17h20 poli mbila koti na kati ya quartier bichaku koti ba pauvre Macron tanga komia koti de petit wana torsi ni na ba kilote baso bina baso baye chembre Macron pa longoli veste agumbi. Donc, il est préparé, c'est un intellectuel, à yebi ko kota na kati ya po, ya bateau bazai na buzoba, yeba ko mikitsa ko mazoba, po bo naje bino nyonso na mai, na niveau moko. Et c'est ce qu'il a fait à Bandal. Quand Macron se rend au Maroc, ton à Tunisie, il discute avec les étudiants. Tant à Kendagana, États-Unis, à Kendagana, Université Columbia. Pour discuter na étudiants. Est-ce que Bobengi c'est qui Macron na inikin pour discuter des choses vraies sur le Congo? Aye libino alobi ke na lingi na investir na Congo. To bana ko exploiter lithium na cobalt parce que to créer 5 usines à miner na France où bana ko fabriquer ba batterie électrique pour toute l'Europe.
botuna ki ete ke bisika lithium na cobalt yali guerre ezali kuna okosala ndenge nini? Est-ce qu'il y avait des journalistes intelligents? Est-ce qu'il y avait vraiment des journalistes intelligents pour que comment la France va faire parce qu'il y a la guerre à l'Est? Pour exploiter lithium ndenge nini? Nesika ke bo zoyer bo tuna ba question a memi bino na bandal boke me la Castel Bir. Siko to bénéficier nini na makambo wana? Qu'est-ce que les Congolais bénéficié? Bino mutu bo lukaka yeyo Macron aye bo kangi mutu yo bo lukaka. Mutu bo ko poser ba question vrai bo solo la loko la bato. Est-ce que Fali Poupa, vous croyez qu'à Tounaï, Macron, Macambouya Est? Vous croyez que Fali Poupa, à Sola qui n'est l'Élysée? Oui, mais là, Fali à Osengaï. À Osengaï, bah, conseil raison. Macron, dit t'inquiète, je vais tout faire, na, discuter na mer à Paris, au bêta, bah, concert, na. Or, quand il y a que un agenda, il y a Macron, t'as voulu protéger, moutou, mon côté, pour na, intérêt à Moutouango, par rapport à l'intérêt à France. A Yebi. Loa Fali Poupa ebine makambo wana te. Vous croyez que biso toke ko déposer mémo. Toke déposer mémo. Na maire ya Paris, Hidalgo. Torobi ke voilà ba revendication na biso pour ani tozo boya concert. Talaboy. 122 pages. Cette dame a pris le temps de lire 122 pages. Ya mémo na biso. Alobi non, je crois que ba concert ya ba congolais e beta kalisuté. Ba concert ya ba congolais e beta kalisuté. Depuis longtemps maître Gims a toujours classé na ba artiste français so eboye bakate. C'est pas parce qu'il n'est pas français, botuna maître Gims. Gims a été sponsorisé par quoi? Na Stade de France, par TF1. Oui bien goûté. Oh. Concert ya Stade de France était sponsorisé par TF1. TF1 oui sponsorisé n'importe qui. Namboko TF1 sponsorisé seulement Bana ya Mboka, Johnny Hallyday. Double Stade de France. Nakosi Rihanna Yakawa TF1 boyanga ko sponsorisé pour l'année parce qu'elle n'était pas la nationalité française. Biloko wana nyonso faut bote na compte nango. Faut bote na compte nango. Yokasi Macron oui ko sala faveur na Fali pour papa beta concert. Oyebi ke Fali mema Hidalgo na tribunal. Au moins appela que maire eko samba. Poids maire akweyi. Parce que ezalaki na compétence ya maire te asala boycott ya ba concert. Ezalaki na compétence ya juste d'instruction. To ya procureur de la République pour boycotter ba concert. Mais maire mutasala kango. Parce que ordre fait de route to sala ba manifestation magamunios. Demande des à la mairie, mais fait des routes et à la préfecture, c'est le préfet qui donne ça. Vous comprenez? Parce qu'ils ont la compétence, il y a ministère intérieur. Et non, il y a gouverneur, il y a ville. Maire, il y a gouverneur, il y a ville. Il y a ministre intérieur. Alors, Babylon, on a un biso tellement to yebi mingi. To tambula na boyebi mingi na bamboko yo. Fali ako yo Babylon ko wanate. Ba pakuliye mafuta matembele na munoko. Orge matembeleza na ngote na sani. Omona aulukat. Onona bozela kaka. Ona obeta yu arena. Omona campagne to kosela ye ba fiche nenge to kokata kata. To kokata kata ba fiche to bebisi mbongo nyonso yo oyo producteur ako dépenser. Et puis ako beta na yete. Siko ko no lela Macron na Élysée. Akota te audience wani zo magambala moko. Meilleure audience zo gitanga yiki na Congo. Audience ezanga lettre. Fali okangi muta munene bwe na maboko penana na lopango na bino otiki ya kende kaka bwe pe ozo senga bière na esika ko fando solane masolo ya vrai ayo ko sabino no ako booster culture ya Congo. Oh culture ya mboka batu ba booster kango te. Culture ya mboka batu c'est leur identité, c'est leur langue, leur dialecte, leur peinture, leur œuvre d'art, leur littérature. C'est ça la culture d'un peuple. Culture nini Macron kwa ko booster na Congo. La musique a fallu. Est-ce que la musique a fallu fait partie de la culture à Congo? Oh, mais tout ça ta mayele une seconde na vie quoi. Yango ka bangunyo sona ba wera sona. Oh ba combattre ba zo bebisa culture à Congo. Oh. Ma wana passe. Tala chilombo bisika chebiso.
moni ba congolais ba komi bazoba ba komi lokwa ba bonobo ba congolais bazo réfléchir ata une seconde te na vie na bango. C'est incroyable. Batu ba koyi kozala boye te, batu bazo réfléchir soute, batu ba komi lokola ba nyama. Hein? Ah, Nzambe, sunga peuple wana Nzambe. Anyokwa mingi ba komisi eti zoba. Koto ba pasteur bakanga ba bandimi basinga na kingo ba banda kobenda bango lokola bibwele. Mais alléluia, amen. Mais ba batse bino bokoy ba mpate. Bango bakoy ba berger. Sikoyo. Question ezotuna na wana entre berger na mpate, nani alesaka muninga? C'est le berger ou c'est le brebis? Ba webisa bino za berger mutalesaka mpate, mais sikoyo bino ba mpate nde bokomi kolesa. Oyebelo moko bato yo babetaka baje ya Paris Mutuel Urbain PMI balobaka elo expression moko lesa mpunda lesa yo nde onanga mpunda soki esi ale tonde akokima sumbangu te yo lesi no mpunda bien tu mpunda ntonde komi sikoyo ke po mpunda za rimina mpunda soki ale azwaka temps ifo avanda alia babiloko na ye c'est un rumina aza lokola ntaba. Yo so mona bisika pondo ezali ozo benda ntaba olinga okende abando kende na ko piclet azo liaka matiti yo zo benda azo moya kende bien yate si memaye isiko zo kenda pro laxie pondo peuple ko koma boyete Chilombo za incarnation ya papa na ye soki ezali Tshisekedi wa Mulumba azwaki pouvoir tolinga to vivre makambo nyonso bozo mona na Chilombo c'est textuellement tel père tel fils tolobaka ngo ke Tshisekedi wa Mulumba za faux politicien lelo tozo mona misala ya Tshisekedi à travers mwana na ye. Heureusement akufa na ye ata bolobi mabe na ye akoyoka na ye te, mais mwana aza ko représenter mobimba ya tata na ye. Médiocrité. Quand Mosengo disait que Tshisekedi wa Mulumba azo finga Mobutu na Moi na pokwa akenda ko solola na Mobutu, Mosengo alobango te bateleme na Mosengo te. Mais na utolanda ba déclaration ya type moko azoloba nani Kibambichitwa bolanda interview obetika Kibambichitwa interview na ye ndenga so parler na Badolite bavandi batala kaka avion na buto ekiti batala bwe songolo mutu ayokuta na Mobutu batala bwe opposant moko bwe Kibambichitwa parle bolanda babiloko wana c'est important. Le vieux a collé déjà a kené déjà la retraite, mais il dit des choses bolanda tata wana makamazolo ba oya ba politicien congolais ba sala biso na époque Mobutu. Fausse opposition. Alors très cher Armi, to mon ami très bientôt to solo la makamu susu ya minene, et je vous dis à bientôt. Mbote na biso, mbote na bino nyonso. Comme vous voyez le titre que j'ai mis là, Chilombo n'est pas avec le peuple congolais. Voilà, chers amis, chers compatriotes, on va essayer un peu de décortiquer ces thèmes, ces beaux sujets qui expliquent beaucoup de choses sur l'éloignement de Chilombo avec son peuple, pas son peuple, avec le peuple congolais.
Parce que si on dit son peuple, c'est-à-dire il est avec le peuple congolais. Je vais essayer de faire une petite analyse, vraiment, voilà, très intello pour vous expliquer combien Tshilombo est si lointain avec le peuple congolais. Libala entre Tshilombo na peuple congolais ezali te bolingo ya mokonzi ya mboka na peuple na ye ezali te na kati ya video yo na komeka ko décortiquer ko solo na bino ko laksa bino d'exemple beaucoup d'exemples ba illustration nde bokoya ko comprendre qu'a causé cet éloignement entre la population et le président Tshilombo. D'abord, il faut boyeba que Tshilombo a tigala ko gagner élection présidentialité. Abima président frauduleusement. Dernièrement. Lokola azwa bokonzi na kimuyibi azana crédibilité te. Et d'ailleurs bokomona bakoma ko imposer batu babenga ye président de la République Monsieur Antoine Tshilombo Tshisekedi. Il faut o étaler yango nyonso molayi po ekoka na motuya na ye. Soki olobi yango kaka ndambo wana ozali munguna na ye. En 1998, lorsque Congolais la population et demanda qu'il départ à l'armée rwandaise et pas à Mzee Laurent Désiré Kabila. Kabila est allé à Sainte-Thérèse dans la commune de Ndjili entre quartier 6, quartier 7. À Kekosala meeting en plein air, Mzee Laurent Désiré Kabila. Mzee Laurent Désiré Kabila aye tina chango. Aye kosala meeting asengi na ba Congolais. Ki bomoni tozongisi ba Rwandais. Bazonga basali la biso facture ya aide oyo basali poto bengana Mobutu na pouvoir. Poto instaurer démocratie. Olie bazonga na Kigali na Kiseni. Bango basali détour ba yeko kita na Goma ba créer RCD Goma po ba banda ko envahir Congo. Et misusu bake na base ya Kitona baza ko ya vers Kinshasa objectif ko déloger Kabila na pouvoir po batia Mutuchi. Na sengi na bino peuple bo s'occuper na batuana. Parole d'un président, parole d'un chef, parole d'un leader, parole d'un guide. Asengi alobi tozana armée ya malongate oyo ekosala face à l'armée rwandaise mais na sengi na bino population bosilana na batuana yango na biso bino ke Tshilombo aza elongo na peuple te ebangisa mindele makambo yo population les Kinois bon ezaba Kinois lelo te hein. Eza ba Kinois lelo te bano ya ba 20 ans ba 25 ans te eza bisonde n'époque c'était nous à l'époque biso toza un peu avisé eza bano yo te bazo binaka ba mitakala na ba TikTok te. Vous comprenez? Eza bano yo te bazo binaka mitakala na ba TikTok bango te. Ezalaki la jeunesse congolaise oyo etelemaki ya solo pona ko bengana ba Rwandais oyo bayiki ko envahir biso. Au mois de mars 2022, ça fait une année, Félix Tshilombo a fait une annonce à la population que ba jeune baya ko s'enrôler au sein de l'armée congolaise FARDC. On s'est posé des questions. Ah. L'armée qui est infiltrée par le Rwandais, ba Rwandais wano bazab officier militaire, bazab officier de camp, ba encadré sous ba Congolais. Est-ce qu'ils ont un sens? Pour anir banda Tshilombo aya, akosa kabino azotinda ba soda ba kende formation na Israël, na États-Unis.
nzambe eza mawa pe eza pasi eza mawa pe eza pasi baluba bazofingisama na likambo bayebi mutuna makolo te bazofinga baluba na likambo bayebi mutu na makolo te baluba ngani bazosouffrir baluba ngani baza ata na mai ya komela te. Vous savez que na ville lokola Mbujimai Kinshasa kokota 3 fois na Mbujimai. Mbujimai is a grande ville. Mais bazalaka na mai ya komela te. Mai ya régime des eaux fungoli ata boya ya komela ezalaka te. Omoni soko longwe kananga parce que Mbujimai aza na chemin de fer te, train ba yebi yango te. Train ba na bolongwe kananga bozo kende nesi Kolwezi. Soki bolongwe kananga bozo kende Kolwezi bokoleka kamina base. Train pendele kagana kamina boy. Ti boke bima na Kabongo nde apesi frontière na Angola. Après bozo virage po banoko ende faire Kolwezi likasi Lubumbashi. Ndeko na ngai soki bosilisi kamina bokoti ne sobe. Il y a des maisons na yebite soki basaka bata bilanga to ba chassere ba ndaku na bazamba wana soki ba yukaka point train zoya fungola fenêtre banda kotala na misu na yo population eza ko ya pembeni ya train bana mitakala baza atane lamba kolata te makolongulu bana ya ba 10 ans ba 8 ans ba 7 ans mitakala baza atane lamba ya kolata te kamata kaka sardine bwaka mama ndenge bakobaluka na mabele pona kowela sardine ya ani ngaya musutango na vanda la bwena otala bosaka na mbongo na Kinshasa ba politicien mais boa mitema be boza ba sataniste, vous êtes des satanistes. Boza na mawa ya peuple wana te. Boza na mawa ya peuple wana ata mokete. Boza na mawa peuple wana te. Ngaku tunazolo bakaka $100,000 oba uti ko kabela bakole. Oyo balobi ki ezali mbongo ya poche ya likolo. C'est que ya poche ya 16 ba 200 ba 300,000. Balobi wana batie bakole ezali mbongo ya poche ya likolo. Ndeko Mutombo mwanetu Mutombo mutalobi babiloko wana o babengaka sango 100,000 wana ba mama oyo balongwe na sake baza kokima guerre na ba mosi na mitu maya komeleza te makolongulu banzube baza koniata maladi ko epai kiseza te me baza ba congolais bongo pona nini wa ko sangisa ba mama moko poni na palais du peuple pona journée spéciale de maman lelo ezali fête de maman pour réclamer les droits de la femme et non fête pour les mamans de boire la bière et de danser non. Bateau ba bundelaka lokumu dignité à ba maman c'était des françaises. Bateau bazalaka bateau ba kitanaka na sima lokola ba Simone de Beauvoir. Bateau lokola ba Simone de Beauvoir, ba écrivain, ba philosophe minene ba français il y a 19e siècle. Bateau lokola ba Simone de Beauvoir. Bateau ba bunda po mwasi azwa esika na kati ya société. Lelo ezali mukolo basi balata maputa te batambula na banzela batambula na ekobote bamela masanga babanda kosuba na babalabala te obengisi bango na palais du peuple pona nini olingai kozwana no ba mama oyo bazali na sake oyo baza kotambula na bifunda na mikolo na mituna bango ba mama oyo balena no eloko te lelo 5e jour ba mama oyo bazana ba 50 ans ya pamba bakomi mibange parce que souffrance eleki mingi ozui esika ya mama wapi obengisi mwa muziki ya 100 kilo na yo ya bateau yebani bokene kotondisa palais du peuple pe botie banzembo ya nzambe wapi obino bozo sambela bino muto boza ba sataniste nzambe wapi
Alors batu mingi bakoloba ono o Google yo lobaka ke baluba baza ba innocent, il faut ko pointer du doigt na Tshilombo. Bongo pona nini baluba balobaka te. Mais na otangelo ke baluba kutu baza na combat makasi contre Tshilombo. Baluba kutu ne baza ko tia Tshilombo musapi na misu. Baluba balobaka te. Lobande bata este balobaka te. Bakanga maboko we baluba te. Ngana zana ni muluba te. Pero luara zana ni muluba te. Nat bando tangelo baluba onyoso balobaka pona Tshilombo. Muluba lobaka te. Bata este nde bavanda boye. Basale la bango musala. Mibali na basi. Oh, yo koti na lopango na biso oza yo moko na machete. Oya ko boma mama nanga obima te. Oko bima te wana este, oko bima te. Toko kangelo porte a lopango oko bima te. Oko wape oboma biso nyoste, toko sasa yo basenzi. Obona o deux personnes bakota ki na kati ya village mobimba, eza na 500 garçons bilombe ya mibali ya ba congolais. Babomi pe plus de 100 morts. Na batu mibale babomi bandeko. Bayeka na machete o bayeki na ba machete. Ah! Makambo na yoga na bino bandeko. Babomi bino pe mingi. Babomi bino mingi bandeko. Mukolo nini boko sangana. Ba misu basali ba force ya ba mai mai. Mukolo nini bino na Beni na Butembo. Na Masisi. Na Kanyabayonga. Boko sangana ba jeune. Bo bandi ko luka ba moyen de borne pour protéger vos parents. Pour protéger vos sœurs. Webi biso to sala ki force de défense na Kinshasa. Ba soda ba bandi ko kote la batu na ba palais ko kota ko yiba ko boma na Kinshasa. To sala pena force de défense. To payer ba machette. Et comme pena partir ya 0 heure. To bimi pena ba noko 100 500 hommes. Tozo contrôler masina Njili Kimbanzeke. Na butu pena ko. To kutana pena na bataillon ba militaire bazo sala patrouille. Boke wap. Oh no to sala patrouille koto fait de route. Fait de route ya te boko tate. Oh non, soda bomaka oko boma me boko kota te. Ba kota te hein. Alors boza la pe ba yuma boyete ki yuma pe l'équipe bino trop. Ki yuma et l'équipe bino trop. Moi j'ai sauvé des Rwandais. Ba Rwandais wana ya tuchi wana bozo mona. Na bikisa ata 1000 Rwandais ngai. Ata 1000 Rwandais nga na bikisa bango parce que bakomaki ko boma bango na balabala ko beta bango balami ya mituka moni balami ya mutuka so beti moko ko yokufi Kimbanzeke bazoboma ngai na kendati à l'époque burkumesi ya Kimbanzeke ezalaki soki mwana ngando mwana ya mfumu ngando burkumesi ya Kimbanzeke j'ai oublié son nom tokenda na bis mobimba ya bis tokenda na bis ngana ozo ba soldat rwandais nazo kota bango na bis. Tozo pekisa batu to bomi mingi. To bomi bango mingi. To aiki ata na ba 10,000 minduki. Ba Kalachnikov ata ba 10,000. Ba paquet ba masasi. Bonjour maman Antoinette. Biso muto zwaga initiative. To bobo masute. Bobomi mingi. Bazo kanga bango singa na makolo. 2. Ba bwaki na mayanjili. Ozu munduki. Olandisi ye. Akende nango kuna. Tomoni ke soki bibembe tondi mingi na vila Kinshasa eko pola eko sala solo eko mema malade. Alors bobo masute. Toke ko négocier na burkumesi ya Kimbanzeke parce que ya Njili ya Kimaka atiki komini polele baki ko bimisa na ba $4 na kati ya komini ya Njili. Ba liasi ya ba $4 ba bimisi na kati ya komini ya Njili na quartier 7. Nous sommes déplacés pour nous supplier beaucoup merci à Kimbanzeke à ça la couloir na la police comme ça ba soda nyonso ba Rwandais to zwaka bango to récupérer minduki to kota na bis to ko bomba bango na commune ba tondaka tala na commune ya Kimbanzeke tina kati ba bureau épuisé fatigué déjà et loko ko liezate maya ko melezate
Tozo toka mai na babido ba 25 litres. Tozo yela ba Rwandais. Parce qu'on est des humains. Tozo ko pesa ba soda Rwandais. Tina ndenge ministre intérieur a s'organisaka azwa bango bakenda wapi toyebite. Batinda bango wapi toyebite. Mais nous on a fait le devoir. Mais ngata on a monaka Chilombo, c'est pas un grand président. Hein? Bandego ngana yebisibino Chilombo, c'est pas un grand président. Même Zelensky qui fut une fois un comédien, a plus fort, plus mental que Chilombo. Oh voilà, il faut te respecter Bakori à Luanda. Oh. Bakori à Rwanda. D'abord, Batouana, Oyosana, bon, Bakor, Baza Banani. Baza une rébellion congolaise, Toeza Nini. Batouna qui est question, alors non, ce ne sont pas des Congolais, ce sont des terroristes. Est-ce que va négocier avec des terroristes? Si Chilombo est très intelligent, Nengaza Kokanisa, ceux qui ont laissé le mingi mutu et commis le kola, mutu ali gorodo, le kola yampakasa, ozo kanisa commis na mayele mingi. Mutu ego ego zala muke metondi mayele, mutu ego ego zala ngo munene boyelo ko zape na katite. Sikoyo batuano biso to ko négocier na bango. Baza ba terroriste bongo ke ko signer na bango ba corps na Luanda ponani. Baza combien de bataillons ba M23. Et ça histoire moko flou. Comment expliquer que bo sali étude de bataillon te ya ennemi? Bozana ba drone ya surveillance te, bozana ba drone ya patrouille et puis bozana ba drone ya bombardement te. Oyo Tolanda qui pris na Israël, ça coûte 100 000. Moni 100 000 bopesi mwana mobali wa moyibi wa boxer. Et ko tokoye ko somba drone moko. Po esala ka patrouille na ba frontière na biso wana. Siko drone boboyi ko somba, boke ko pesa mwana mobali wana 100 000 et puis ako kauka. Pona ni intense la ksaka. Ba image ya STT ba mama wana ndenge baza ko kimana ba bifunda ba mousse. Ti lelo bazolanda 6e jour bali lo côté ba melite ba sukolite na mama ye Chilombo kolinga mama Marthe amema kifunda na âge 84 ans amema kifunda na mutu 4 jours a sukolite a lete ameli maite ye Chilombo ko supporter pasi wana na motema na ye ako supporter ngote bonga bengisi ba mama na palais du peuple ponani ba no sala nini journal lelo eza journée ya masolote journal lelo ezali journée ba mama balata kali ngwanda basimbi machete na maboko parce que zali journée oyo batambola ki pona koloba ke bango pe bazali utile na kati ya société. Ce n'est pas une fête, ce n'est pas une journée de fête pour les mamans. Donc on mema biso te na baloyenge ya makambo na bino ba congolais yango bazolo bango à l'africaine makambo zo sala à l'africaine te journal lelo ezali journée ya ba mama basa la fête te na moni moziki soki moziki 100 kilo ya ba mama ya Paris. Babanda qui fait déjà depuis l'obi. Balati ba maputa masanga koloba ba bêtise na monoko. Alors babiloko wana ba mama il faut botika yango. Mama congolaise azalaki mama ya lokumu. Mama ya lokumu. Mama ya lokumu. Moi j'ai connu un ndingari. Ndingari moko azalaki intègre. Azalaki na ba magasin na Zando. Monsieur Diop. Ayebisinga lobi il faut nazonga kaka Sénégal na ndokoluka mwasi eza passe pona kozwa mwasi ya wana Kinshasa endingari azoko kozwa mwasi te azana mbongo ndako mituka azoko kozwa donc akobanda ndenge nini pour défendre une femme congolaise azako banga azomona motuya ya femme congolaise siko kenoko tala bandingari o babanda ko banga ba femme congolaise bakomi ba maîtresse. Monenge balongoli biso ebonga na biso oyo ya lokumu balongoli yango lelo soko tali na TikTok bande kwa basi nyonso bakoma kobina mitakala po esala nini po ememela biso nini donc biso tozana ba spécialiste ya bazoba ya kobina kabina et puis ba vidéo nyonso ya ba congolais ezala kaka ya kobina na kobina. Même na Brésil oyo balobaka ki na ba brésilien ba yebi bale mingi na mona ba brésilien bazo beta bale te na banzela. Les brésiliens bazana makambo minene baza ko développer mboka na babilanga makambo belé. Mu colonie to ko changer.
toko changer mukolo nini toko mitia na bato na betaki lisolo ya ba combattant ya IDPS oyo balongwaka Ngasani bakendaka ti na limete de 8h ti à des fois 20h bakabeli mwa ba manioko alele mais orke bato wana bazanzoto makasi akoyi ko keno sala coup de main na ye akiata na ba Congo futur bisika ba décharge ka basaki ya loso akitisi mwa basaki ya loso ne azui mwa lomeya alesa libota na ye. Regardez comment les gens perdent boyebi soki moto akotangisa o mabe akotangisa o mabe akotangisa o mabe okobosa na bolamu olingo lingate moto soka zo tangisa o mabe, c'est-à-dire dans l'IDPS il n'y a que le mensonge. Ceux qui ont ba meeting ou ya IDPS wana basala na ba parlement debout, il n'y a que de mensonges. Bo bande ko la na ba discours na ba mukolo mukonza ko zo pouvoir misala ko bandana na biso moko ba combattant oh biso lo baki aloga ba su pouvoir parlement debout ko sala nini e ko kufa ba ko zo misala ti lelo basaka na se nzete oyo alanga nzembo moka banda kolobake na kozela yo ti lelo nasaka na se nzete nzete ali dame ya tedi kinsala na kozela kayo se nzete soko vande okozela mutu tangu molai zano atana na moyi soke beti yo lembi no kena me na se nzete pio wana a mokonzi wana akomi na ye mokonzi ayibi pouvoir a bato. Allez, akomi aza le lois n'a parlé du peuple à Oumelata. À des fois na buta le il faut voyager. Avion mobimba comme à disposition na. Avion mobimba papa Simon aza retraité âgé de 85 ans na âge wana ke créé société aviation. Ah non. Bino esi bo mona investisseur oyo penda ya investisseur penda yuko sala nesi izine sala kanesi ba yaourt investisseur ayuko so 4000 hectares à sala bilanga ya fruits et légumes esi bo mona ina Congo po ni ba investisseur nyoso ba ya kana ba mine na ba bloc pétrolier France azoya nani France akende ko investir 3 milliards na Maroc po ba sala chemin ya TGV Casablanca Tanger Med ba Marocain ba betelie maboko voiture bo mona kawana Logan isa coopération entre Rome na France parce que moteur na ngweza ya Renault ba luzwa ya ngo ba kena ko tia izini kuna na Tanger na Maroc et comment ko sala ba voiture soko ke na Maroc okomona ba voiture ba taxi na bango nyonso ba taxi nyonso ya Maroc eza ba Logan wana marché munene. Poani ba ila France c'est la biso marché que au marché moko boye tozo ya na ngona Congo esi bomona siko ye France alinga ke ndeko exploiter lithium na cobalt na biso kaka bisika ba rebelle bazali a osala ndengeni. Ça c'est une question qui nécessite une réponse. Akoboma ba rebelle poatia kimia esika wana to akosala ni alobaki na biso déjà makambo wana yete bino moko bobongisa armée na bino bobunda ba guerre na bino yazo yande pona nkita ya mboka. Na yebi na tuni pete ministre ya développement France alobaki azoya pe pona ba infrastructure ko sala bo route na santé ko tongela biso hôpital ba solo ni magamba budget bino batu bolandaki Macron na sima. Et voilà comment les Congolais sont des bêtes, sont des animaux. Ne sika ke bozo Macron bokeno bokenene atana na inikine bakutana na betidia ba poser ba question sérieux entre la meilleure coopération France-Congo. Boke Melissa Castel na Bandal. C'est rigolant. Bien au cas si beaucoup impressionné Macron. C'est un Français. Il est né en France, grandi en France. France est plus belle 40 millions de fois plus que Congo. Congo est atteint infrastructure mon côté. Congo est atteint infrastructure et santé. Congo est atteint infrastructure et déplacement. Congo est atteint usine mon côté. Beaucoup impressionné Macron. Boyebi ville à Saint-Michel. Boyebi ville à Cannes bisika ba terre ba kendaka ko zo ba nini na bango ya award pona ba prix na bango ya cinéma. Bo commande ya na ville wana kende Côte d'Azur. Oyo ka mboka mboke lengi. Année passée na juillet na kenda vacances na bana nanga
na Côte d'Azur. Mais tu te sens vraiment que oui, mboka yango. Bon, si vous bandal ne vous impressionner, bon, fana na ki pauvreté na bino bandal, salité à bandal, au lieu bomba yango. Si vous batu ba mona bandal na France, oh, na Congo ba bare zaraka na ba balabala boy. Les gens sont dehors comme ça, peu bazo sala tape. Yé Macron linga tapage, y'en a ba sala ngo liboso à Champs-Élysées. Wa les tapage oh ba sala ki na bandal. Batu ba lalité, butu mobimba ligola Macron. Et loko nini siko apesi na bana bandal. Et l'autre côté. Alors, au moni, et puis tilo mbonenga zane wana. Au mona kaka, a des fois les lobby, kenaye. Akoye jamais collecte ça une semaine à Mobimba. Jamais collecte ça une semaine à Mobimba na mboka naye. C'est quoi ça? Eza nini yango wana? Président ya Kenya, Uhuru Kenyatta, Oyo auti kotika asali 2 mandats tikeli Moninga William so akoti. Oyebi William so wana azo solo na ba coopératif ya ba mama kuna na Kenya. Bazalaki déjà na ba information que Congo ezokota na ba pays ya East Africa community. Alobi na bango d'ailleurs à partir ya lelo tokosomba citerne moko eyaka kozwa miliki na bino ya ngombe. Et zui to commis autant de maître Kibe à miliki oyo bopesi. Après au bout d'une semaine to ya kotikela bino mbongo. Ba mama batunie o. Boko teka ngo wapi? Azolo bana Swahili alobi. To teka ngo partout en Afrique bo mitungisa mana bino te. Bomoni mboka wana babengaka la République démocratique du Congo. Mboka ya kanda bongo. Ah bon, bino boyebi kanda bongo te boza na génération na été. Bazalaki na musicien moko boye kuna ya munene komone kanda bongo alataka pantalon tiawa ba mama kia. Alobi miliki soke koti kaka na Congo bako lembula na se ya mutuka bazagata na miliki te na mboka wana ba miliki boteka ka soutenir boteka ka boy to mona kaka apu muya ya siliki. Ah non, vice-président ya Kenya, akoyi ko tenir ba parole ya boyete na Congo. Bongo akosi. Lelo, William Siwana komi président. Sikoyo, ancien président ya Kenya, a sali 10 ans na pouvoir, 10 ans, a voyagé kaka mbala mibale. Et puis, à Kendaka na ba pays Afrique, atikala okene même France ite. Atikala okene même kutu Belgique ite. Ni Autriche ayebi yango te. Président Kenya. Président Afrique du Sud. Banda zu pouvoir, atikala ko niata lo colonel même na France ite ni na Belgique ite. Ni même ayata na Congo Brazzaville, il voyage pas, il est chez lui. Aza ko bundana na ba pasi na bango na kati ya mboka. Mais bota la chilombo. Ah mutu mabe, boyebi combien de millions azo sala ba dépenses pour na ba voyage wana, ba voyage bidon. Azo memana ba master na kati ya avion présidentiel. Ba tondisi milanga ba champagne na kati bako mela, bako beta musique na kati. Hôtel nyonso chilombo alalaka, ba chambre de ba femme de chambre ba sala kabo. Pona ko lokota ba milanga ba whisky. Ba Jack Daniel na mabele. Misusu whisky ba meli sisu na mbeto. C'est méchant. Chilombo aza sataniste. Hein? C'est méchant babilo kwa nengwana. Eza mawape za pasi. Mais okomona ka batu na se nzete na limete. Ide bes viva, ide 50 ans ngoyo kokisi ndeko. Ofungula ta misu tembala moko na bomo inayo. Okofungula ta misu tembala moko mona ta mokili. Adefo komona mokili ndenge mususu. Yo zaka miso ko kangama ide pes viva oza meme na pema te po fufu ekoti te na libumu. Batia bino na nzungu batia bino wapi? Nini yango penda? Ngai penda na longoli makolo na ngabwe pioko nani ona ketala. Bino mo pe bo mite ya mabebo milingi te hein. Bon, comment expliquer que muto azoboma ona nzala, muto aboyi ko pesa okisi, muto aboyi ko tongelo nzela, il faut betela ke maboko. Elingo lobani.
moto akoyiba yo jeunesse na yo yo zo betele maboko elingi koloba nini bopesa nga réponse. C'est pitié hein. Tout le monde a mbala sima nzambe abatela bino.